ba mama to fanda te. Bébé quoi. Shabaka Songo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, yange katana. Nabituma basua yo kundisa ngai ya 5 ans. Jamna bambana modele tina pamia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Mange wa Mokusa, Kelima Boma, Giselle Irene, Masiandoki wa Mokusa, Akusana kwanza muna wa Mange wa Patrick Ozo sala biso boye pona nini balobi mwana mboka aye na solution bo moni ndenga zo kende na bino tala musala yango yo mutoza na problème yaka omoni ndenga zo boma bampese bintie kwa na matla na mbetu bo moni bulo benga Patrick na numéro wana aza na kati ya France ko hésiter te yo mutoza na Belgique na Londres partout yo benga kaka Patrick balobi solution azo silisa banyama balobi Patrick aboma nyonso atika eloko te yo mutoza na problème ya bapesi tala traitement ya ngoyo ya kolongola bintie kwa na chambre ya bana na église to pe na restaurant partout ozali ndeko nanga ata na Canada na États-Unis yo benga na numéro wana ezoleka akotindela yo kisi akoexplike yo ndenge nini okosala traitement ata immeuble mobimba eza na mpese immeuble ombeza na bintie kwa yo na ndaku na bakokota te Patrick ayeli biso solution mwana mboka bato boende tozoluka na communauté benga na numéro wana ezoleka za na bino 24h/24h Patrick aboma nyonso atike loko te aboma nyonso aboma mpese aboma ngungi aboma kinte kwa benga Patrick na numéro wana okosepela ko hésiter te solution na prix ya bien na ndenge na biso likasu okosolola okosepela bulo ekosala. Bonsoir na bamourez nyonso bamesana kolanda Irène Masiandoki TVO mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irène Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango toyebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esala ka vraiment bien makasi la topesa ka merci na bandeko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel balobi Betty la patronne moi c'est l'équipe bali na mbongo ya Dorté Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendendaku na verchache ya kosamba ezate ba diaspora na rappela kabino zo kende Congo Kinshasa ozoluka appartement loué ko hésiter te benga Betty la patronne ozesika kitoko na GB ya propre balobi wifi ezali balobi kuna courant ekata na kate kobosa na teta ozo benga Betty tuna epepo na transport azana bakara bien ya propre azoluese na ndenga Kinshasa la patronne Betty la sponsor nanga ya mvandu tobosani te kopesa merci na ya meta la brésilienne moi c'est à pembe na kati ya Birmingham me balobi okomisela nga bambote na vie nanga Jansi Bolanga babi vie jama kota na feti sans que batalaye veut dire que via beta kateni ya soin ya propre ya kosamba ezate vie nanga Jansi Bolanga umela na pesi merci na mama Tazi Vita papa Trésor Chou na kati ya Bunde se balobi Anastasie Vita Tala kaka yo, merci na mama Bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 Bibi chez Mwanzambi et uno bamoure na bamoure nyonso bozo benga mingi mama Irène ozolo bela bateo ezo kondisa libumu na ebisaki bino publicité ya mama Rosette Bikulu ezoleke pa na biso mama Rosette Bikulu azana kati ya Hollande azana bate
pona basi baza mabumine tope mibali ekita bobenga mama Rosette Bikulu azape na ba yogurt to sunga bato ba na problème ya sucre non que po diabète esila mais po sucre les stable benga mama Rosette Bikulu nzambe akusunga okoza solution na ba problème na yo mama Rosette Bikulu to pesa numéro bato bazo benga biso mingi ezali plus 31 61 44 79 846 soko bengi okozwa mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande na bosanité ko rappeler ba diaspora ndeko na biso na kati ya Londres Eden Marché azosala vraiment promotion ya biloko ya kolia ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko epa na bino lokola soso loso mafuta fufu miliki ba sardine biloko tout benga Eden Marché na plus 44 Londres plus 44 74 82 38 23 59 okozwa Eden Marché soto komi numéro mabe ko hésiter te benganga na kobongisa po ça vraiment bien makasi voilà merci beaucoup pour la patience na fidélité maman Irène Ayaka Boye to sa ba publicité ndenge ni to kosunga bato ben batinda biloko na Angola to na Kinshasa ba na Allemagne balobi vient na biso prochaine andel mobange na shipping azana kata colonne via bungisa carton mutute ato pesi carton diamant et pas ya prochaine andel mobange na shipping jamais ebunga balobi umela unique na jar na babo benga vient na biso prochaine andel mobange na shipping na plus 49 152 0 251 77 31 okoze moko to benga ke number 1 pour kanga maso na kati ya bundes balobi prochaine andel mobange na shipping voilà merci pour la patience pour la fidélité pour la confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irène na yela rabino masolo solo biso to betaka aubergine te soki na sala ka ba publicité batu mingi bazaka na Allemagne bebe ska otinda biloko te na kati ya bundes prochaine andel azali batu mingi bazana Allemagne bana poso bongisa teinture bazwe bate ba kobandela wapi tozana mama Cornelia Lutadila na biso na kati ya Allemagne Grass Light bongisa lo poso te métis ezakuna ya kafu balobi boutique rebote kolata kitoko patron nango ezapeka kaye Cornelia Lutadila kotisi ba chemise bien ba robe kitoko ba fantaisie ba sexuel Versace ezepa ya mama Cornelia Lutadila ngona ba soko bengie osomba gamme ya mafuta Grass Light tune mama à part mafuta na ba poudre na ba rouge à lèvres ozasusu na nini azalaka na nyonso umela voilà merci beaucoup maman Irène Ayaka Bobo mais ça en ambiance ami ya Irène Maselo qui TV sorry tokenda raboy na ça la ka proverbe 19:20 to beta ramasolo po sunga yo nanga na suite ya vie mais tant on a beta ramasolo na Yesu rabino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mais na zakalelo komoko na lobaka mini na vie et bete linde zobo mabango ba bana jiba bébé ngande mama oui po na beta masolo solo biso beta ko aubergine te ya mwana sepelaka na mama bibi chez Mwanzambi et on en direct de 001 balobi e bete li Pro Max ezanga nde mama bango to kende bongo ba muvena ba muvena de ce sola memeli bino eza ndeko moko ya mosi na kombo ya Hortense Landu mama Hortense Landu apesinga liso mera ni beta liso nanga naza na kati ya France nalandaka masola yo mingi mama Irène mais lelo beta pe ya biso yebisa batu ndenge nini nga Hortense Landu na koma na kati ya poto nazana France nazana leki nanga mwasi nazana niet mwana nga kobe nga tata mwasi mwana ya grand frère na biso liboso akufa atikela ngai mama na biso aboti biso toza lokola 5 na libota mama na biso to perda grand frère na biso liboso nga na landaki na koma lokola mwana liboso ya famille na sima nga nazana leki ya mwasi mobala azalaki kaka moko wa liboso wana pa kenda biso 4 totika toza basi mama Irène grand frère nanga kufaki ya liboso suite ya maladie na Congo Kinshasa na bandi solo bo banda kolande beteli atikela biso bana mibale mwana moko ya grand frère nanga ya mwasi wana nazane awa na France mama Irène ngana koma poto ndenge nini partager li solo parce que nalanda ko mingi mama Irène likamna cheza na tanango siko e komi tempe biso peto beta pe li solo pe ya famille na biso naza mwana ya komini ya Makala na vandi na Makala le destin kombo na ngezali mama Hortense Landu mama Irène na botami na komini na Makala ti mais na 8 ans ya kovanda penza mingi na komini na Makala le destin parce que to bande ko futila wana papa boti biso akufa tikaki nga na âge à 13 ans grand frère na nga akufa tikala na 15 ans mama Irène baleki na nga sima zaki penza mike papa zwaka chance akosomba lopango te mama Irène
pona lo bakena vanda na makana na le destin parce que za adresse to umena ngomingi na ndenge ya kufutela mais na fute to futela pe na ngiringiri to futela na bumbu mais to vandi mingi na makala le destin mama Irène likamna ningo beta communauté congolaise eyoka mama Hortense ngalo bela biso nini bo partage ka masola mama Irène so beta ka solo awa to beta ka aubergine te bo s'abonner na site Irène Masiendoki TV yo pe mutozo landanga ozana témoignage ozana lisolo ko hésiter te benga mama Irène moi so apela moko sans mombonda na ko beta lisoso bitanga kombo lokola mama Hortense ndimi batanga tokotanga soko lobi kotanga te tokotanga pete biso tokendaka bongo mama Irène na koma poto ndenge nini tokoli na famille moko eza vraiment ya pasi tozaki na noko ya mutambongo te ni mama leki ya boss azate oh papa kuita somba lopango mama Irène famille pende zaki mwa mbilinga mais quand même to bandaki ko débrouiller tozana mama na biso papa tika biso avant de vana baleki na biso leko la ndinga na suka na kombo ya Gina azaki vraiment courageuse mama ataza mbongo te ki nanga ngaki classe mingi akoma okende kolanda cousine na biso moto bande obenge mama leki atekaka na zando kataka ballon ya ba rideau na ya ba drap petite sœur o la ndinga Gina kendaka ko aider na zando soka zuba mbongo ne ngolo mwa Gina akomi akoti classe na ndenge na yemoko ba parente mba otangise petite sœur nanga oya za na poto atozali ngai na ye na mwana biso kobenga biso tata mwasi mwana grand frère biso boso akufa atikela biso mama Irène Gina koli bongo ndenga debri akendaka bazandu ko aider cousine wantu banda obenge mama leki Gina kutanaka na mobali wana za mobala utaka poto alingi petite sœur na biso Gina o alandinga na maman lokola la troisième est-ce que bozo landa bien na zo expliquant vraiment très bien pona ebinde na obeta lisolo be Zakaria vandi na vie na nga prêtre Zakaria ba olanda biso be Zakaria tuzomba moi kitoko petai mami la plus belle azolanda mama Irène Gina zu mobali ya poto ayebisa ka penga yaya moi mbali mo alinga zaka na poto na ese ayaya est-ce que bala te abina nga ba divorcer na mwasi na ye mama Irène na yokaki Gina lokola mwasi nyoso jeune fille abande ko sala bolingo na mwana mobali wana à l'époque petite sœur na âge à 21 ans tanga zo ki mobali wana azaki vraiment jeune ngapena Gina tozane kara mulaite mama zeko la so 2 ans botela ba mama kala mama Irène tant Gina su mobali love mobala ngazonga poto akomi ko kabela Gina bambongo Gina mona pe moi $50 ekoti na ndaku na ndela Gina changé tie comment qui famille on bala Gina ba ki ko bala Gina petite sœur nanga ba sel makamba Gina ayepoto na 1999 Gina leki nanga ekipoto aye libala na 1999 vous comprendre ça très bien tant Gina epoto na France c'est pas mobali na e où me la quitter tellement to bande ko komana tozaki vraiment soudé na leki nanga ko benga nga na téléphone moi série wana moi na ke ko la pe na téléphone mon père Gina ko tindela nga téléphone na tamo to ba portable comment qui moi ja to bande pe na ko sola na Gina ya nazo zwazemité nyesi abando kenda ke abi na zwazemité petit sœur azoki penza moi bane na poto eli bala mezemi ezo yata azoki pena moi bane ya ko sala ki a fin petit sœur ko benga nga lobi ki azana zemi gloire à Dieu ezaki vraiment sengo petit sœur kenda poto pour na temps petit sœur kenda poto ko fungola mamba poto kindenge na ye nazo sala na ngate fo mikanda patati patata mais la tanyo sola mobala petit sœur na biso mobala Gina akipaka biso atika kabiso te moi ça eyaka moi 80 eyaka mobile ni mtati ndaka po Gina azana na musala te ikoma kina tamo ke zoti mbula petit sœur akoma kina zeni tant petit sœur azuzeni bambula pena ba 5 à 6 ans te ba ina 2 ans lo mwa bon petit sœur ayeko zazeni tanga ayeko zazeni petit sœur ayaki kobota ya petit sœur sika lisolo siko ebandi mama Irène tovanda na Congo mobala petit sœur asola nanga lobike Gina aza neta moko eza bien te auti kobota mwana aza vraiment très bien mais Gina kotaki koma mama Irène na monaki koma eza lokola Gina akufi na panikaka nesi ba mama eningisaka famille na Kinshasa Gina kota koma tokoma kutuna bon frère boni Gina boni mwana Gina ko bon hôpital mais azwaki pe mikono hôpital quand Gina ko bim hôpital problème eza tobeta liso Gina bimaki maboko na ye et kangana makofi après comment
misapine esalaka te bana nzambe bolanda sola mama Irène bo partager tant le baka Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga tozobeta masola soto c'est la proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ezali raison mama Irène Masiendo kabetela masolo na réseaux sociaux après comment Gina zaki problème petite sœur nanga maboko efonga makate akoka ko simbelo côté na poto ndenge ezalaka batine bo mama moko na ndaku ekoyedaka bango po bofre na biso bandaki kosala mais bofre ndeko préféré minga solaka na ngake mama abiso vi aja mama tozana noko na poto te famille ya pasi ba locataire na makala de destin mobiki sina biso kenda poto Gina ke kobota mwana ya liboso Gina na via bota te na mboka mopaya mama te tata te Gina koti koma Gina zalaki maladie te azala bien zemi pena correct sola kayoki pasi ya kobota tanga komi l'hôpital bota Gina bandaki kobota te bolanda lisolo abande kobota te comme fallait kabasala césarienne na poto césarienne na Gina est compliqué Gina elekela batu pona eko apprendre na poto tant on a que césarienne na poto et ça la marana ngezelo ko abiso na Congo te Gina après césarienne santé compliqué ka kota ti koma tanga bimakande l'état tindela ka mwasi moko na ndaku asokipaka na mwana po Gina maboko efonga makata sala plus de 15 jours na coma petite sœur na alandinga mama Irène toka Gina kota koma Gina subo solana koma mawa bisenga poto ezara susute via Gina ebeba mama Irène moi sona ko edara Gina pona mwana mobala Gina kendara musala weekend mobala Gina abimaka te selon Gina mobala Gina alinga Gina makasi malgré tout beta wana bazoke bakine ba massage ezo sala matela ka poto po maboko nge sala moi bien azaki na pomi na maboko ezo formate na lokolo moko ezaki kilo moi asokipe penza na mwana ezaki batinda mama na ko edaka mwana bana na nzambe mwana zokola ndenge zala kaka mikolo mususu ba frère nanga bengi ngalobi na ningi na bengi sayo na poto ya kosunga leki na opo etana ekoma mwa pasi tozolandela ngo maboko ezoforme musape otsaka oke na loboka droite etelema ekoka suko simba ta komi na mwa ba défaut na vie na ye esenga faza na mutu moka famille pembeni po mwana komi ko pusana lobi mwa sosoka kieko ba ketika bana classe ngana musana kokoka te mama Irène ba frère nanga lobi to sa passeport ngai na nièce nanga parce que to tango Gina zobela koti ba koma wana za ba série oyo grand frère na biso akufaki na Kinshasa atika ki bana ni bale moi jeune fille na 19 ans na moko azaki muki ya mobali famille kota ki vraiment mawa parce que grand frère akufi Gina koti koma et to monoko loko eloko musu na libota na biso to za na bozvité mama Irène bon frère lobi to sa passeport ngai na mwana pauvre grand frère nanga onga na landa to sala ki passeport abande ko sela biso makambo mais makambo ezaki vraiment temps et umelaki ti ekoko make makambo simbi nga photo voyager na mwana ya grand frère nanga na ngai diku grand frère lobi mutanga lobi akokipe ko sela mama na biso aboti biso makambo aya poto ah bon oui to voyager lokola ngai na mama boti biso na mwana ya grand frère na biso orpheline wana aya poto mama irende ti ba blague bofo abenga biso bito meka ko ebisa Gina eloko te c'était biti Gina ka eloko atiki na ye wana mobala Gina atina biso mbongo kolia biso peto solangi to kanka mutema to kola pe bata biloba lobate tozo bomba kaka mama Irène mukopsu koma ka tozo voyager bofo atina mbongo to solangi bilamba na ngai na mama na mwana na biso grand frère tika jeune fille na biso tozo avion to direction France bande ko bolanda lisonde ni mama otansa komela poto yango na zobetela bino bana nzambe boko comprendre pourquoi to zobeta lisolo oyo mama Irène to komi France tant to komi France to monika bofra yeye moko na voiture azwi biso ba valise et tout azongi atie biso na kati ya voiture to kenenda to yeti na ndaka ngo to komi a parquet to kitu a voiture to mati na ascenseur fongoli porte ndako to koti tokuti Gina petit sœur na biso avai na kiti alati roba maputa mwana moko ya mukie pembeni ya mobali mais mwana si apusani pena mwana ngapo azuma bambula ye moko kana ndako donc to koti Gina moni mama telema azana pa malokolo maboko pesa ki vraiment malamu te mais c'est pe comme d'ailleurs ko fonga mukie auto tsaka OK ezaki na problème mama benga mama yo kans
abengi na kombo nièce na biso abandi kolela. Mama lobi yaya okoma boy tokuti Gina koma munene mama Irène. Leki na biso azaki mwasi kitoko très joli. Gina abeba na mwana. Ah Gina ya na uti musika na kota koma kobote linganga te. Chance ka mwana nga za santé mwana mama mobala mobulu azo panza panza. Mama Irène sala ki biso choc la famille. Gina lobi na mobane ah likambo salinga ya ngoyo. Yoko singo lobi oke kotika camarade no sala ba chasombeli bana na embetu. Nzoka ndoke ndeko zo ba mama yo bingisi ba mama na nga. Mobile na lobi ndengo mboyebo Gina yebe loko te. Tina bibe pe na baki peteke na ke kozwa bino. Nenga kana sala mwasi na nga surprise. Tota la mama moka mundela uti na cuisine aye apie biso mbota so ba français to Gina oh nani abi oh l'état muta pese a edakanga normalement lelo samedi a sala ate. Mais papa senga ki aya extra po afute mbongo po ebeka obima ke kozwa bina ko umela. Po papa samedi dimanche abimakate. Bana nzambe bolanda lisolo mama Irène. Toyeko kuta bolingwa Gina na mobali na ye malgré tout santa Gina. Tango zo beta masolo ba bolingwe beba mibali basala bolamu te. Tango biso to landia ngonde toyeko beto lisolo bolamu eleke bele. Mama Irène bo frère na biso za mutema malamu abengisa ngai mama na mwana na biso oh grand frère akufatika jeune fille tozane awa. Mama Irène to vanda kine mama sali 6 mois na poto. Bafo abi mama il faut zonga. Mais mama nenga zo zonga ba ko futela lisusu te. Na sombeli bino lupangu na bumbu. Mama Irène, boyfriend ka sombela biso lupangu na bumbu. Malgré tout ki ndambu nango mais tozane sika na biso moko mabele na biso. Et puis lemba ki biso te. Azwa ki ta ya kotonga. Azwa ki ta ya ko modifier sike za la propre. Po mama na biso avanda na kimia. Aloba na mama na biso abi mama. Na bengi sio po ya komona Gina. Gina lelaka mingi. Gina koma boye mama ponanga. Mama kobote eza pasi yenga na koma ko respecter basi makasi pona Gina. Ne baka mko Gina zo ke kobota azaki maladi te, azalaki normal. Ka kobota nenga botelanga mwana nga kaka moko na mokilo Gina koma boye. Aza mwasi ya vinanga. Mama, nga na obota sute na mokili. Na koma na shock. Na banga kakozwa ata mwasi pona pese zemi na mono nde mwana bata kokufa. Po ndenge na ebelaki Gina mwasi makasi fi mo courageuse. Na ebaki makasi ya Gina. Mais na kobota pamba. Gina koma na problème à santé. Lokole beba, maboko esimbaka malamu te kaka pona kobota. Nusa komo na pe Gina finge tala fi ndenga boataka lokolo kilo. Mais Gina zalaki boete. Mama abiso azoyoka e. Mama, bo futela lisusu te. Gino sepele komo na mama zozonga na ye. Mais grande sœur, na mwana biso amwasi tobo otanga kombo na za na France awa, bango bakotikala. Po basokipaka na mwana, pozalaka pe na bato. Mama biso abi na bofo abi papa, eza makambo ya Nzambe, yo salaki ye mabe te. Akendaki kobote eza likama, wana mama biso azo eza accident. Mobali moko ta kolinga mwasi na koma na eta abi voilà mama. Esalaka nga pasi. Nga na vi na nga na kobota na nga lisusu te mobali alobi bongo. Na mona nso na pesi mwa 6e akebota akokoma boye. Basi babotaka bazalaka na vi ya mukuse boye. Kozala na zemi tioki te ezalaka liwa boye. Mama ebisa bie surtout na banyanga. Soki mwasi aza na zemi bakontaka ye nanu te. Kobota papa ezalaka facile te. Soki mwasi aboteli yo mwana aza mwasi ko respecter. Bongo aboteli yo bana aza mwasi ko respecter. Yo kanebi ya makasi. Mama Irène, mama na biso azonga Congo. Asaki 6 mois na France. Basombele lopango na bumbu epa ya boyfriend so mbala Gina. Tozaka na biso na adresse à sûreté. Mais lo soke na bumbu na peso balabala na peso pe na numéro okuti mama okuti baleki bazawa na pe bazo sala vie na bango wana. Et puis moi en bas wana le mbarabiso te ti lelo mama Irène. Et lo koni na eko pesa Nzambe merci. Et lo koni na eko beta liso parce que na ebise boyfriend so na ko beta seki makasi. Mama Irène, Gina na biso malgré te tala ye, mobali naza fidèle ka na Gina. Gina za na ete suki ndenge nini mama Irène. Mutune salaka très bien. Azana défaut ka na lokolo koka kotambo ata benda ka lokolo.
bapesi ekutu mikolo kan bosa za ekobenda nkaye moko bauti kopesa kan ye mo mtauti kosenga mama Irene liswa Gina moko emona bien te après koma maboko a Gina esimba bien te mama Irene mais soko ye nanda kwa ser nanga okuta elamba nyonso basi bazolata mobali na sombela kaye aza mobali moko mama Irene ayebi kotia mwasi à l'aise okuta na bofra bo eza lipamboli ngeza lisolo te eza témoignage pona basio bazolela libala mibali balingi bango te mibala malamu na mokili bazali mama Irene lelo nga naza na poto nauti kozwa pe libala na poto grâce ya beau-frère nanga abengisanga pona kotala leki nanga eta komi nango nièce na biso toyaka na ye jeune fille aza na ndako ya Gina Tilo bavandaka très bien oh beau-frère ça la aventure rien du tout mama Irene aza mwana mobali moko nzamba lola kanisela ye na eko témoigner bola nzambe pona koyebisa mibalo ba négligeaka basi ba boteli bango bana kobota ezalaka liwa ezana mibali mingi soka zo finga mwasi na ye loko azo finga papier mais beau-frère na biso a respectera basi makasi mama Irene banda na ya poto non na mona kanda ya beau-frère na ngate même mobala balinga akoma camarade ya beau-frère na ngalo ba mobala mama Gina likamneus balobaka na ndimaka service news basengaka ya salaka mo mbalo so akotite na paradis kozala pasi mama Irene aza papa moko aza bon plus que bonté aza malamu mama Irene mibala malamu na mokili baza mama Irene abimisaka Gina natikali na mwana po mwana Gina avanda amingi nanga mwana se apusani mwana kendaka classe mwana ana alinganga makasi nga pe na uti kopambola mana uti kobota bandana ya poto mama Irene mwana Gina zala trop epananga yaka mama kulutu ngana Gina to okende restaurant na binzambi mama Irene Gina olata kito akoti na fatiake na mobile na ye kana kani na ye bongo aokela ki sonite aba mwasi na nga soki akoma boye ezala rapa botelanga mwana ngana vina otika suko bota te Gina na biso soka le bezo zeni biloko nyonso nzoto esalaka bien que ta na ye mobali na se protéger ka lobi akopesa mwasi zeni te ayebisanga bi makulutu ata na libanda bozaka na susite ke ngana otikala kozwa mwasi to likangu libanda Gina za nyonso ponanga nyonso na luka ke pa Gina na zwa ngo na pete aza mwasi ya vinanga tala mwana botelanga mama Irene bapesa mwana mokombo exaucé mwana kitoko mama Irene mwana za beni mwana moko kitoko makasi mama Irene beta lisola libota na biso tovandi na makala le destin papa kufatika biso avant noko na poto azalaka te mama lekite kuzina kobengisa biso pa azalaki te Gina zwi libala e poto bitumbe bandi kobota ya mwana vi ya mwana ebeba Gina sepela na poto te Gina mwana bisengwa poto te Gina salaka 3 ans na poto do 2 ans kozwa zemi leta bokolanga bota 3 ans akoma na maladie ti bambula nyonso ebele oyo biso to ya poto na sima Gina na mama na biso asaki lo na Kongo amona poto mama zonga chasa zo beta masola poto mama na biso o ekamwisa mokili mama ona na obengise na poto mobala Gina lobaki aya amona mwana na ye mama abiso baki Gina okufa te to pesika nzambe merci lisola mama Hortense bana makala le destin abina beta lisolo eza témoignage pona libota na bango bandeko histoire na beti ezali vrai Gina za na France mama Hortense grande sœur na pesi so na permission ya beau-frère na bango baza bato balandaka mama Irene Masiandoki balandi masolo mikolo mingi ya ba couple nde bayokani bapesa nga batalisa bolamu ya beau-frère na bango papa mobali ya Gina comme nezali papa Axel tokotanga kombo na ye ya mboka te aza na France balobi papa moko ya boboto bandeko nanga tamba mobala malamu to bakani bala batandu makasi bakabaka te boye na boye bazombo bayuma o banani yaya zo mobala batabandundu yo kelenge libala batabandundu bakabaka babi kopesa basi bolingo ndenge toyoka batabandundu boza babimbela batabandundu bakaba biko mama libala eza pone kolo te libala eza mutema ya mutu kozala pe mutema malamu na mokili eza rien à voir na ekolo
Oui. Pour na bikolo nyonso bandoki baza. Na bikolo nyonso miyibi baza. Na bikolo nyonso ba pasteur baza. Na bikolo nyonso bandumba bazali. Papa Axel. Mungala ya propre. Mama Irene. Na mona mungala ya timide loko la beau-frère nangate. Mungala. Ya timide loko la beau-frère nangazate. Ya mutema malamu loko la beau-frère nanga papa Axel azate. Mama Irene. Tatola. Yebisa bana na nzambe. Eza na mibemsu na vie. Baza ba pon pona bomo ya batu. Na sepelite na malade ya petite sœur nanga. Mais grâce ya mobile ya Gina. Lelo famille na biso existence. Toza na adresse na kini. Mama reto fute na commune ninite. Lelo mama na biso atatie mutune mabele. Eska bakolele ezali. Lo pa mobile ya Gina sombela mama. Atia ni kombo ya Gina. Ni kombo na ye. Atia kombo ya mama. Mama nde mutazwa kombo ya bana na yeba biso nyonso atia na kati ya buka lopango. Abi mama. Lopango eza ya yo. Mikandezo dépendre na yo. Kende. Bokuta na cousin na ngako edo. Se mama to sala nyonso. Mama Irene. Na pesi nzambe merci. Na eko beta liso na bolingo nyonso. Ebisa bana nzambe. Yesu masi aza na bomoi. Gina aza na santé est bien. Bien que ba défaut mikem keska na nzoto. Mais nzamba zo batela molimo na ye. Aza heureuse na libala na ye pas possible. Mama Irene, ceux qui basi bazale heureuse na libala. Gina cause beta 4-5e. Maintenant aza heureuse. Mobile na sale la ken nyonso. Borovana mobile Gina na Gina ko peso posa ko za marié. Ako peso posa ko linga yo. Ba aventure sale sera moi ne façon ba vivaka. O senti que amour oyo eza forcété. Ceux qui na lekisi des jours lokwa na bali na yete. Abenginga mama kulutu. O raté. O yakite lobi, biso kende restaurant. Alobe kende kina Gina, na mwana, na nièce na biso. Na kote na yepe, azape na nièce ya yepa bengisa, azala apeka na bango. Mais ce ba biso ke o nièce na ye, o nièce a mwasi na ye, papa, mama, o nzimate. Donc na nièce na bango, wa famille na bango, mwana moko respect, apparemment eza bazala kabongo. Baza batani tema malamu na libota na bango. Mama Irene, yebisa bana nzambe. Na bolingo. Quel que soit état ya mwasi, to état ya mobali. Quel que soit ba défaut ya mobali, to ya mwasi, mama Irene, to zala ini. Amour et supportara nyonso. Amour et pardonaka. Amour et monaka mabe ya mutute. Mobala koze elongi mabe ya botisio bana. Soko linge na mou vrai. Obando moneka bogar na oko sabinote. Moi, c'est à cause de l'ongima B. Ce que l'ingé na mou vrai. Ana te ma bande, mon aka te, moi, c'est n'est kitoko. Et l'ongima moi, c'est n'est kitoko. Il m'a pas zaka, comme mon moi, ça comme il décrit, moi, si, taï ma B, et l'ongima B. Papa, wana bolingo, c'est bimi. Moi, c'est n'est pas zaka, je l'ai pas mon bali naïe. Mon bali n'y a pas zaka bo et pas à moi, si naïe. Maman Irene, Gina malgré ba défaut. Ce qui bof, on dit qu'au koumi sa Gina. Maman Irene, au kobambala zorge. Eza bolingo. Gina lela ata koma mutesengo. Malgré tout état na yabi yaya. Se na koni na kai mama lela koma na lopango na ye. Mama pazo lo bana locataire azo sala musala ta zo bebisa toilette. Nabi mama lobaka na locataire no malembe opoza ka locataire. Ba na nzambe bo partager lenga vidéo oyo. Bo aimer vidéo bo s'abonner na Irene Masiando Ki TV. Bo elanga masola solo aubergine teto beta. Pona ko pesa ba o bazangi makasi. Pona ko pesa ba to bazena ba problème à santé makasi. Yo mobalo zana mwasi ya bela sala avesa koma paralysé. O koma kozele ba makangu tala muninga. Asungi no libote ya mwasi. Azo reconnaître so mwasi la koma na défaut. Ponga na pesa ki ezemi. Ya bombi yango. Tanga ke bimisa makambu na nga. Nde lukela mwasi na nga pa ma santé. Mama Irene, bafwe na nga abota libanda te. Mwana bango si apusani. Eza masola lobite. Mwana bango si apusani. Toyoka bombo frère toyoka na sangwa likangu te. Toyoka oyoka na bêtise na ndeni mutaza kimia bongo. Yesoka linga sexe bino osande ba aventure. Asekisi bino. Lokola comédien moko ba subisi bino na koseka. Mais buzuba musu na vie. Wa draga ki mwasi. Wa sala ki bo. Azana ngoti. Eza lolenge na ete. Partagez l'isolo à maman Irene. Maman Hortense azana France. Maman Hortense merci nzamba yola pambola bino. Maman zalo on adresse ne na bumbo.
ba umeli mingi na makala le destin bande ko futela wana ma part makala le ba futela ba commune belé mais ska ba sala pena ba mbula ba yeba mingi na makala le destin ba sombela bango lo na bumbu mama zaka locataire koma kololo pango to pesi nzambe merci partager s'abonner na Irani Masiendoki TV numéro na nga yango na affiché oza liso ngo beta benga biso to ko betango koela biso teke fingela biso mutu zo beta ka masola so to beta ko berjunti masola to zo beta to c'est la proverbe 19:20 po sunga yo na nga na suite ya vie lokola mibalo bazana basi na ndoko bazana ba défaut to baso bazembe mibalo bazana ba problème santé bande ko nga bo négliger ka bango te oui omoni mutu azana problème santé mutu azana défaut moko boy to mona même na bopito a pa ba mindele omona mwana azana hôpital ba bengelie mutu moko ba comédie na mwana ndele ya ko sexe mwana na pavillon na bana baza na station na ndeto bana station na bana bazali omona mutu moko ko sekisa bana mwa msuna ba sonde auto iko na opération mais mundele moko zo sese ba je osele ba comédie mo mwana zwa mo esengo mutu azana malade ba pesa ke maloba kitoko mutu azana malade ba lakisa ke nzambe mutu azana défaut ba encourageaka ye kende kine nzamba osunga obota mabongo te un jour ekobonga nzamba azana bon moy pona ngozaka kitoko mawa na mibali o bazwaka minoko bazofinga ba défaut ya basi na bango azotala ata bolama moso ya memela ezemite ata bolama moso ya botela ebana te ezana mibeli so ato botele mwana azomona lokola papier mais ezana mibeli so ki mwasi abotele mwana azomona ndire adore mwasi lelo mibali bakoma kofinga basi bakoma ko préférer babokola bana bango samba mama nalobaka eloko moko mobali soki azoyoba na mwasi soki na vandaka no kaka eza pona bana eza langage ya kitoko te ya koyebisa mwasi potango lingaka nga bana bazalaka te tobandaka bolingo na biso mibale bana bayaki donc avant linga bana no makasi bien que baza yo fo banda na ngai pour grâce o nzamba atiaki kati na nga apamboli matrice michopo epambolami eboteli yo bana linga muto abombelaki yo maki na yo pendant 9 mois oui combien de fois boire ba maki yango pasuka nango dans les vies de bota pe mutu te combien de fois boire ba maki yango sopa na ona mabele sala pe logo te mais mutu moka ndimia gardango abotelo mwana respect na ba mama respect na ba mama mibalo ba respectara basi na communauté bino nde tozoluka nzamba pambola bino lokola papa pesi so papa Axel aza na France asungi libote ya mwasi na motema bolingo Pazo linga mwasi ne Serge nati leo na otanga bakombo na permission ya mama Hortense nzamba pambola papa wana papa na ebike bolanda lisona mama Hortense nzamba lola sala bino bolamu epola raté omonika mwana moko wana yo ndima ko boko na mokili mwana amta otondisela bino fami boza na kondima oui mama Gina omema bakoko na au nom de Jésus-Christ de Nazareth papa Alex bolamo belle-sœur no tatoli soki alongoli te abakisi te yebaki na livre souvenir nzamba obatoka ba très bien lengi nzamba tila ko ba très bien oh nzamba malamu nzamba pambola ba murene ba murezi nyonso bandaka mama Irani Masiendoki identité ya bundes ba mama na ba papa ya Jérusalem bozo s'abonner te est-ce que boza ba mama ya Jérusalem bolandaka Irani Masiendoki na ba papa ya Jérusalem bo s'abonner na Irani Masiendoki TV ezo pesa courage ya kobeta masolo ya solo ezo pesa courage ya kotato la bolamu abatu tokoma kofinga ka mibala poto basela batelo côté mibala poto kaka na poto mobile lokola papa Alex azali to pesi nzamba lola merci papa Alex nzamba lola amona mwana amona mama Gina akanisela génération nyonso ekobima na nzela ya mwana wana kola sala bino bolamu na sepe na solo makasi yo mutozo landa mama Irani ozana témoignage ozana histoire neza livré benganga na numéro na tiesuki na 38 mais na WhatsApp okozwanga pesa liso soko zwinga te sala voice dès que na koyoka lisono en tout cas na kozanga te na ko rappeler soko moni le ki jour moko ko se déranger te mama Irani asalaka mama Irani azana bana mama Irani aza mama ya ndaku nazwaka pete ko kipe famille après na koyena musala ya réseaux sociaux bobetaka libaku te mama Irani yambaka téléphone te soki na sali butu de 22h à 6h du matin na kominda ku 7h na bongisa bana na bongisa ndaku nazwaka ta ya kolala na kanga ka téléphone oui
Mama Irene yo yambaka phone te likamno sezaka na tanango. Soko bingi mama Irene oziete ko beta libakute ko mape mabete ko sa pe voice ya kandati. Loba ata mama Irene na rappelo nini pona bengyo na ziote na kopeso mo ya kimia tokosola sans problème. Nzambe apambola bandeko nyonso bo sabona na site oyo. Nzamba pambola bandeko nyonso ba emaka masola mama Irene. Nzamba kantia bandeko nyonso ba partage ka masola mama Irene. Masolo ya boende tuzo pesi na nzambe merci parce que basi poto bazolela. Mibali. Mais parmi kara mibali a poto wana to buki papa Alex. Muta malamu to simbi flair na biso na maboko to binzamba lola akanisi la papa Alex. To comme na biso na suka. Merci maman Hortense nzamba lola abomba bino libota mobimba ndenge na lobaka soki mwana mutazongite Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée to kuta sou lobby pona ko beta masola solo ato betaka aubergine te avec ngamoko identité ya bundes et betelinde ezobo mabango ba bana jiba bébé ngande mama balobi le 11 mars tozana Belgique et pa ya Olga Mokondi yaka belo bolanda ba publicité zoleka ansulu zolo azopesa adresse na sila bisalu Bekam eza site na biso eza pe na Olga Mokondi officiel na YouTube. Voilà, merci beaucoup, merci na mama Olga Mokondi akabelo musala kitoko nzamba lola apambola yo pourquoi pas topesa merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na Katia Bundesia ba murezi nyonso tokuta ni mbala sima yesu masia sala bino bolamu bisous bye. Elbi Yafai Ndeni moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS ba agence o bangola lokute leki o biloko ekita na Kishasa après ki Angola ba miyibi yesolo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawa et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai même ngaka la so Antonio Miala matako ya to ya Angola express ya ngoli ngoli va changer c'est siko Angola loin da siko déjà espera tô vi buscar bango ya katina ndako bengi na ndako ba iko joa ah bon Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui. Naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya ngola. Kila mabora osa yenda na partout bosali. Ah oui hein. Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Banya poto boluka te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nanga la bri na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.